Tu vois, jouer c'est bien, mais le problème c'est que les bateaux sont trop lents. Trop lent. Boulot ça va. L'initiative chef de l'État ça bien. Toujours c'est là, mais boulot déjà trop lent. Parce que les gens malembe, parce que période d'amboula, tout ça boue. C'est ça le grand problème. Mais ça va, en tout cas ça va. À part la difficulté ni non du transport. Transport, tout ça, même la moto ça. Parce que ça donc au kangi awa et bon au kangi awa fungoli côté wana mais bango bakangi nyonso direction nyonso même à monter biloko mikeso les quartiers yango on a difficulté makasi awa transport les athées. C'est ça. À part difficulté à transport mbula ndenge ba timboli wana ba de manger quelque part te mai to nini mais mbula deux jours mbula beti mai de monter so buka et so landaka direction de ba bouquer wana mais mai zo landaka direction ba bouquer donc ba prévoir que ne sali boy to son sa koto te ba prendre ça kai ndenge ça ba c'est le mot te mbula so le beti na minute on dégâts en ce moment ceux qui mbula beti ya makasi dégâts koto oyoka on a sango normalement donc on se mona ka bon mais ça le banda ko déjà ba ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na chaîne na bino boningaka mingi ya biso podcast oyo et la kabino toujours ba innovation oyo saka toujours wana sur terrain pour la récolter ba information oyo ezali socio-culturelle pour na kopesa bino ba banso bolandaka biso na kati ya ba chaîne na biso YouTube ya biso podcast na bakati ya ba internet na biso nyonso o balandaka biso na 4 continents mokili mobimba na 4 continents ya mokili mobimba to pesi bino mbote to lelo tozali lelo na kati ya commune ya Ngiringiri précisément na Prince 24 Prince oyo yango nde mte relire Ngiringiri Bandal Bumbu Selembau peso ki tokei nango boye tina sima na ngai ezokende tina route ki matadi kibala pe ezwi biso tina Congo central kasi na nzela oyo ba habitant ya nzela oyo bazali konyokwama banda babandaki nzela eye bali kosilisa yango te parce que ezali konyokola population munene soto kei ni boso na ngai boye ekei ti 24 boulevard ekei ti Lingwala ekei Wileri donc ezali prince moko oyo réunir bato ebele et relire vraiment qui ça mobimba soto kei na ngambo oyo boye ezwi prince Kasavubu yango ko senga population ko senga basilisa nzela oye na lombango parce que nzela oyo ezali nzela moko esangisi commune ebele
yango wana babi te télévision ezali radio te pe ezali ngonga. Le temps c'est de l'argent. Tozo kende na lombango. Le caméraman de l'X azara toujours liboso na ngai pour na kopesa bino makambo ya malamu. Jordan, le caméraman de l'X. Kaka ndenge na iki oyebisa bino na lebisa bino na ebandelier te tozali na kati ya commune ya Ngiringiri précisément à Prince 24. Na Prince 24 relire ba commune ebele. Donc wako senga population ko senga na gouvernement compétence. Batsala nzela ona lombango parce que eko nyoko la population est belé parce que relire 4 communes Ngiringiri Selemba Ubumbu pe nzela o soto ke nango ezo mema biso tina nzela ya Matadi Kibala pe kotisi biso tina kati ya route na kati ya province ya Congo central yango wana to ko tambola na cameraman na biso to tambola na bino moko bo constater ndenge nini population ebele e ko tambola na makolo ba ko tambola po na nzela ezali te to ko continuer. Bonjour papa. Excusez papa to kangio ana nzela ko yebisa biso kombo na onani Joël. Kombo na Joël yango to ko tuna na kati ya nzela oyo ezali nzela nini? Nzela 24. Nzela 24. Et tant que population, et tant que Kinois, okolo banini na bakonzi na biso pour na nzela oyo. Merci. Merci. Bon, c'est vraiment là. OK. Population moko ya 24 apesi ba autorité compétence merci. Parce que nakati ya nzela pe nakati ya kobongisa eza bato nyonso teka bakoloba toujours makambo malamu eza mususu akoloba mabe eza mususu akoloba bien ça dépend na ndenge ya azoli komonela makambo nini ezokendela. Bonjour. Bonjour. Excusez tozali podcast tozo sala na makambo ya nzela ndenge étant que congolais étant que kinois nini okoloba pona nzela. Makambo ya nzela zo boy ezokende nazomona ezokende bien po nazomona partout nzela ezobonga tozosepele toza na esengo makasi ya komona ndembo azobongisa nzela na biso toza seulement ntondo pa faci beton topesi ye mantondo mingi po na mosala azosalela biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bio moko yoki ke bazosala nzela ezokende malamu bapesi chef de l'État autorité président Faci Beton bapesi ye matondi mingi na nzela eye o azali kopesa pona ba bénéficiaire ya nzela eye bapesi ye vraiment matondi makasi toko kende ti place nini tokosuka bino moko bokuza wana bokolanda bomona ndenge nini tozosala ba chemin d'aller tozali kokende toko continuer. Bonjour. Biso tozali podcast tokoloba nini po na nzela oyo. Vraiment tokosepela makasi bo nzela ebongi po embouteillage esila. OK, merci beaucoup. Oyoki basepeli makasi nzela ezobonga po embouteillage esila toko continuer toujours. Bonjour maman. Excusez biso tokangio na nzela. Tokangio na nzela. Okoloba nini po na nzela oyo? Bon. Po na nzela nalingana ba makambo time. Po na nzela premièrement to linga to boya. Faci aza félicité. Premièrement. Et na baba comme on a ba fond kuna kuweza kite ba kure koti. Nzela ko bosele la biso nzela lelo na lobité. Plus de 50 ans ou plus. Donc pour na ngo kaka aumela. Bonjour papa. Tokuti awa okoloba nini po na nzela oyo. Ngana do bakisa kaka lisusu musala ope misala ezo salama. Musala tanga ezo salama fo ndima ke musala ko penke ezo salama. Toza topesi mokonzi mboka na biso Faci Beton lokumu na ndenge prince na biso ya 24 ndenge ezo salama. Moto. D'accord, bonjour. Ozoyo kabino moko musala ezo salama tozo continuer toujours autant moya nzela. Bonjour papa.
Bonjour. Excusez à biso tozali podcast. Okolo banini po na nzela oyo. Bon, en fait, construction na bango eza bien. Eza bien tozomona bazotonga. Eza société monene. Bon, déploration nanga ezaka par rapport à l'antenne. Hein? Tozomi tuna eza gouvernement mutezo financer bango attente to bango moko nde mutu bazosala bango à l'antenne. So tali par exemple awa. Mutu kanyo se uta Selemba. Ekotaka boye pour ekende déposer votre victoire. Mais pour le moment ils sont pénalisés. Peut-être par les soirs. Au moins, on va mettre ma colo, tiba kende Selemba. Donc ça c'est que nous on déplore. Nous ça va ça les agito. Mais ça la musique on a rapidité. C'est des personnes. Ok, merci beaucoup. D'accord. Ah boyo kibino moko musala ezo sala ma bien kasi eza na long terme makasi. Eza na long terme makasi basengi ba autorité compétence. Ce qui eza mbongo nde eza ba pesa na retard mbongo wana bando pesa na temps pour bango pe ba servir pe population pe na temps. Parce que ezali nzela oyo erenio 4 communes. Tozana Selemba ou tozana Bumbu, tozana Ngiringiri, tozana Bandal. Donc la population est belée, ba souffra kana nzela eye. Bazwa kanzela eye ekei bisoti na Congo central. Nzela oyo ekoti Ipen, ekoti Mongafula, ekoti Selemba ou donc basengi la population, basengi na autorité compétence, basa la lombango pour la kosilisa nzela oyo parce que eza na population ebele bazali ko souffrir, babeta ka makolo pour na kokende na nzela eye. Babeta ka makolo pour na kokende misala. Bonjour papa. Excusez de Kongi awa. Biso toza podcast chaîne TNT. Tozo le bela sur nzela oyo. Étant que congolais, donc c'est au cours de bataille moment sur yango. Oui, na sepeli eza makanisa bien banzela mike zela iri ba kosunga biso ba petit peuple na bango mo pe ba autorité ya mboka ekosunga pe bango. En tout cas, ba succès encore côté ba ba kosala mpe na millième susu ba chape mbongo ezala ebele po ba kosala musala ya mamuna. OK. Merci. Merci beaucoup. Balobi ete botia mbongo na maboko, botia mbongo po ete musala esalama na makasi, esalama na lombango parce que ezali population ebele nde ba konyo koma na kati ya nzela eye. Population ebele tango basonyo koma babimaka bakendaka centre ville koluka mwa lomeya parce que yango pezo kitisa to ya chômage, ezo kitisa pe to ya criminalité, pe to ya kuluna parce que ceux ils ont utilisé bazo kendaka ba misala na bango okomona pe ke to ya chômage pe ekokita pe to pe ya kuluna pe ekokita yango wana bako senga ete basala yango na lombango. Bonjour Ndeko. Bonjour maman biso. Tokuti yo awa na likolo ya moto yo to yebiete usape habitant pe ya koto yo quand même. Nazala dia koto mais elezo ko biso nzela na ma voix. Bato batsa musalo basalaka nga pona to préférer bato plus sur l'étranger. Ko étranger babanga mbo babanga musala basisa bazo. Et bon eza ba étranger te. Oh ya biso ba mboka. Eza biso moba. Mais yo linga ba mboka te po. Ba mboka basala bien te. Kuna basali batiki koto basali kuna batiki musala après 2 semaines bo sala après 1 semaine bo sala pour ani bo bane ko la biso to kota bakati bo batu ba ko ya wazik e ba bazoka ba puka poni nzela yake so mati bo obunti ba biase la ni passe poto nyonso mabe gouvernement ba tala na foya na awa ba epenga awa la nzela ba classe bango ba kenda so batanga misika et puis si passe nzela ya bien te bato nga kitoko to ko ite bato nga kitoko mais nzela aussi la passe on a le bagage on a sepeli bonne chance na bien. Merci papa. To uti ko swande ko na biso moko alobi ete ba ko sala musala malamu e ko kende malamu kasi eloko ezo ko pesa pasi na population congolais ezo pesa pasi makasi eza ete ba ko sala ngo na lanterne ba ko sala ngo ne biso to lobera na Swahili kidoko. OK eza nzela moko te ba ko sala ngo kidoko ba ko bando sala ngo tour musu esali na tongo tour musu esali na pokwa pour que kende malombango parce que bana classe ba ko kende classe na reta
parce que nzela ezate ezala bata tukutuku bakokende yango mpe na retard bakokutaka bazokota na banzela kodevie na kodevie banzela wana bazozwaka mpe banini bazokweyaka parce que nzela ezali te donc bakosenga autorité compétence bayeba ete bayeba kosala suivi. Nous voilà de retour sur notre plateau podcast. Karande tobande koloba bino tozali kaka na nzela ya 24 tozo tambola lelo na ba population ya bata 24 biso na tokobeta makolo awa tia mususu mbumbu to selema to beta na bango makolo nzela pe tokotuna ba population o ba kotambola tuna. Bonjour papa. Excusez biso tozali chaîne podcast ezali chaîne moko ya TNT pe le kana YouTube to monio awa na kati ya France ya 24 okoyebisa biso kombo na onani. Bonsoir maman. Biso toza mposa toyeba kaka ndenge ntango nde bazotonga boye etant que congolais etant que habitant mpe bénéficiaire ndenge ozoleka na kati ya nzela oyo nini impression na yo eza nini? Eza bien nga nasepeli boye nde bien eza nini oloba te mpo eza na d'accord asepeli boye nde bien yo moko boye koyoka bato mingi baoloba te eza bien ndenge baza kotonga boye tomoni papa moko azotambola. Bonjour papa. Biso tozali chaîne télévision podcast tomoni yo awa lelo tolobaki ete tokotambola makolo na bana ya ngiringiri direction 24 selemba mpasi oyo bango bakoyoka biso mpe toyoka na bango ensemble tokotambola yango makolo tosala lelo émission na bango totala yango sur terrain yango wana tomoni yo papa tokoyeba kombo ya papa. Timba Pambu. Timba Pambu, papa Timba Pambu, oza habitant à côté to oza moleki. Oza mutakoto yo. Et tant que habitant peut bénéficiaire ya œuvre ya chef d'État ou azoko sala nzela oyo. Nini okoloba? Non, d'abord toujours remercier chef de l'État. L'initiative a joué ça bien, mais pour moi les choses nini awa. Bato wa sa musalo basa trop lent. To basa trop lent. Boulot ça va. L'initiative du chef de l'État ça bien. Toujours c'est là mais boulot déjà trop lent. Parce que nous sommes malembe, parce que monter que période d'amboula, tout ça boye. C'est ça le grand problème. Mais ça va, en tout cas ça va. À part mboula, la difficulté ni nango lisusu eza na kati ya transport, yo mo zomona. Nous tout ça, même ba moto ezate. Parce que ça là donc au kangi awa et bon au kangi awa fungoli côté wana mais bango ba kangi nyonso direction nyonso. Même ba monter biloko mikezo les kate yango. On a difficulté makasi awa transport ezate. C'est ça. À part difficulté à transport mboula. Ndenge ba timboli wana ba de manger quelque part te mai to nini. Mais mboula 2 jours mboula beti mai de monter so buka. Et so landaka direction de ba bukeli wana. Mais mai zo landaka direction ba bukeli. Donc ba prévoir te que to sali boy to son sa koto te. Ba prendre ça ka ile ça. Ba c'est le moko te. Mboula so le beti na minute on dégâts. On se montre. So ki mboula beti ya makasi dégâts. Côté oyoka on a sango mais babilo bango basala kobuka na lisusu ba prévoir te que ndenge mbule so beta mbule bandi boto sala maya de fiara bota yango so mona so mbule beti awa ya makasi oyoka deke pa ba bandela on soit zéro dans longola ba ange anji de ko yape awa normalement ndenge so mona ka banmo mais ça banda ko déjà ba cho mbula muke oto beta mais yango ana kasi te prévenir ya tal sans prévenir yango ana ezo ebuka ni sous de plus en plus donc so ki mbule beti makasi awa to regretter so sali batura yo matata ta yo mo mona ke musala on est salma vraiment na ba nord oui c'est bien mais na ba nord mais ne to ebela ki société auto donc espace mo ba ko sala ngo 2 mois bana ba timba on ba banda ki awa ti awa et s'il nango ba so ba beta ba winner tu te racontes un travailleur ko sala beta winner. C'est ça, le problème est ça, trop lent, trop lent. Alors, ils ont commencé à peine. Mais tu vas 2040, dès qu'on s'y pose, si on va comme il peine, tu vas 2040, tu vas comme. Parce que on va déjà combien de mois? 6 mois déjà. Après ça, 6 mois après. Après 6 mois. Après 6 mois. Donc, il y a un oyo, il y a un oyo, il y a un oyo, il y a un oyo.
elango ezoye okuta bango susu awa prefa mosusu tala wana mosusu ala otani telefone soki azoluka nini na telefone basala mosala te. Na remercie chef de l'état na ndenge abanzi biso bana ngiringiri bandal selemba en tout cas merci nzamba bomba ye lisusu abatela ya sunga ye vraiment na sepeli. Merci beaucoup, merci papa, merci beaucoup. Maman, ko batelo mususu. Toza posa ata ozobenga tozo solola mais to koma sika degeza. Tokende na mama esika degeza li na mwambula muke utako beta mokolo euti koleka mwambula moko ba muke beti bakolo bakenzela oyo bakosala vrai chef de l'état ezali malamu kasi bakosala ngo malembe siko malembe wana eko nyoko la population eko nyoko la ba bénéficiaire ya esika eye parce que mwambula muke betaki balobe sali dégâts bino mombo okomona ba diaspora o ba na libanda ya mboka bino mombo okomona ba sali mwa dégâts tangu siko mbulu eko beta o balobe ngaka longola ba ange o ezaki ba dégâts na kati ya njini na mbula o elekaki soki ebeti awa bato ebele bakolela pe bandako ebele ya bato ekolela bandako ebele ekotikala bato ebele bakozala kaka atikali na livre pasteur mais azalaka na lopangu te atikali na eka na livre kaka ya lopangu buku ya lopangu etikali étiquette mais lopangu esi ekenda nango deya na érosion yango bakosenga na mokonzi ya mboka bayeba kosala mosala oyo na lombangu basala yango na banorme basala yango vraiment lolenge oyo esengeli mosala esalama. Kaka nde toyebisaki bino touti na 24 Prince 24 na ngiringiri toza toujours na kati ya commune ya ngiringiri direction 24 wapi ete nzela ezotongama na ekotongama na lanterne bino mo bomoni kati nazali naza na kati ya mai donc ezotongisa population moyele ekeza te tano nga moko place na koti ebongo siko population oyo baza na bibundeli oyo nga na lati te baza na bibundeli wana te donc bakosenga autorité compétence bayeba kotonga na esika oyo na lombango bayeba kosala suivi po te esika oyo ezali ko réunir ba commune ebele ezali ko réunir population ebele bakosenga ete population bazala na kimia bazala na bien parce que esika eye tala na mai ndenge esali tala na ndenge ezali donc ngai na sidu yango bibundeli ebongo siko bae oyo basana bibundeli te basana mbongo ya kozwa bibundeli oyo te bakoleka ndenge ni ebongo tango mbula ya longola ba ange tango ekobetama awa ekocreye nini na kati na esika eye basengete population basengete autorité compétence bayeba kotala nanu na esika eye bayeba kotala na esika eye bayeba kosala yango na lombangu po te population esepela bakosepela déjà bakobwaka déjà coup de fleurs na kati ya mosala eye kasi bakosenga basala yango na lombango po te population pe ezala pe kitoko population pe ezala bien parce que eza nzela oyo ememi biso ti na nini Congo central ezwi Selemba ou ezwi Bumbu ezwi Ngiringiri ezwi Bandal donc bakosenga ete population autorité compétence bato bakosala mosala eye basala yango na lombango po te population bazala bien pe bazala na kimia ba vivre pe na malamu yango wana to ko continuer toujours yango wana na kokende na cameraman na de luxe to ko continuer to kende ti kuna po bomona bino moko tala na monde ngangu moko na konyata yango tala na lolenge nini na kokende na nzela yango tala nzela lolenge ezaleli donc ezo permettre te que population eleka na kati ya nzela e tala na onde modèle na kokende na kotala na numbi na kokenda ngo isusu na mama lobangi pote nzinote na koya konyata to na koya kochola yango wana ba kosenga ete ba autorité compétent bayeba kotonga na esika eye na lombangu po esepelisa pe population bino moko bokomona ndenge tokotambola na bango malembe ti place oyo ete tokosuka mpona kosepelisa biso toza wana toujours tosepelisa bino
to memela kabino toujours ba innovation, to memela kabino toujours makambo ya malamu. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate mwe misale monani ninga kolobezati touti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango mbote mama mbote biso tozali chaîne télévision podcast toye awa na commune ya Ngiringiri awa tozana ngambu nini oyo za Lubudi ngambu nini commune nini Bandal ka oh commune Bandal et ça donc tozana kati ya Prince il y a 24 oyo réunion Bandal Ngiringiri Selemba ou Bumbu awa siku to commune ngambu ya Bandal na ngambu ya Bandal tokutani na mama kombo naona nani kombo na Mawete mama Mawete okoyebisa biso kotonga nzela oyo ya 24 Prince ya 24 ndenge ni ozomona ndenge ni ozomona mpona Prince ya 24 biso tonyoka mingi na Prince oyo ça fait 8 mois déjà depuis avril tozomona mai ezokotela biso tina bandako ndenge ozala bamai eza na kati ya parcelle sikoyo mokonzi ya mboka atingi biso bato basala me bato baza neti basala te sikoyo so kote bato mpango toke omona ndenge makambo ezali toza na kati ya Bandal c'est Paris donc Bandal oyo balobaka Bandal c'est Paris na balabala Pumbu mais nzela oyo bakotonga soki mbula ebeti donc yo moko okomona yo moko okokonstate soki kasi bazali na babibundeli oyo neti unga na lati te donc eza catastrophe oyo ezali na kati ya lopango ya motsika ndako kokota te eza mwa mozindo makasi koleka mozindo makasi ya mozindo makasi eza mwa mozindo tambola na yo eza problème te amoki ozokende bino moko bokomona eza lopango ya moto kasi tala mai ya mvula oyo euti kobeta mai ya mvula oyo euti kobeta mitala ndenge ekriye badega na kati ya lopango ya moto kasi na Bandal c'est Paris oyo babengi Bandal c'est Paris toza na kati ya Bandal donc na Prince oyo ekalisangisi Ngiringiri Bumbu Selemba kasi na bamvula oyo ekobeta yango nde mutu ekosala badega eye yango bakosenga chef de l'État a eu initiative ya bien ya kokela banzela kasi banzela e ome azokelaka ayebisa bato bakosala saka suivi parce que ye moko aza moto moko akosala makambo nyonso ye moko te akokoka te c'est pas pourquoi batiaka pour rien batiaka ba ministre infrastructure baza wana c'est pas pour rien batiaka ba conseiller batiaka banani batiaka gouvernement mobimba na chaque ministère donc bakosenga ministre ya infrastructure Islandela ça la suivi parce que azan na compte rendre et pas ya mokonzi ya mboka ba diaspora bino bato bolobela kabiso boloba botiata mo loba moko tanto na banda c'est Paris mais bino mo botala ndeni ngamo na kokota na kati ya potopoto epesi mawa mingi epesi pasi mingi na kati ndeza boye bako ekokela bango malaria ezali ekokela bango typhoïde ekokela bango basikurunia ekokela bango microbe pe makambo na ndenge ya ndenge parce soki babongisi nzela na malamu babongisa yango na lombango mai oyo ekovanda isusu te parce que eza mai ya mvula ya libanda nde ekokota na kati ya lopango donc ya kosenga yango tokosenga na bino na makonzi ya mboka botia vraiment miso na nzela oyo ya 24 bosala yango na lombango pour que population pe bahabitant ya kote oyo bazala pe na kimia bazala pe na sai pe ke non baza bana mboka na mboka bapaya bakonyokola bango na mboka na bango mbe susu bakonyokola bango bakokende kasi wapi yango bakobeta mbela na ba diaspora bazali bino bolembaka koloba te bolobela bango parce que bino pe bozaka pe balobeli bango bino pe bolobaka bobeta kasete bolobela bango wana tosuki awa
pona lupango boketa na kati ya ndako sikoyo zonga nzela oyelaki ya koya na ye te naoyelanga obangano te keba oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso tambola kaka na mabanga wana ubia oza na boite okiti kaka na sebo kitano kaka tokokontinue toujours tokotambola toza na kati ya fleuve te kasi toza na kati ya lopango ya moto ezali fleuve te kasi eza lopango eza mai ya mvula oyo eza ya nzela ya grande route ntango mvula ekobetaka tellement ke nzela ya kolekisa mai ezali te yango ekokota na kati ya mapango ya bato yango nde ekosala badega kasi mvula ya monene soki ebeti lopango eye ekokende wapi botala likambo oyo botikala kimia te bino bato oyo tobelaka bino bato oyo bozalaka wana balobeli babiso botala likambo eyina botika yango kimia te botala neti koto ezali na kati ya ndako ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali tomona bino moko towuti na kati ya ndako tokokontinue eza yango fleuve te kasi eza lopango ya motu mvula oyo ekobeta toyebi te ntango mvula oyo ekobeta ya makasi wana population oyo bakokende wapi population oyo baza na droit pe ya kovivre à l'aise baza pe na droit ya kozala pe à l'aise lokola bakomini mosusu baza pe na droit ya kozala à l'aise babengaka yango bandal séparé donc toza na kati ya bandal toza na kati ya nini te mais toza na kati ya bandal séparé bandal donc ezali commune ya bandal eza commune oyo ekenda sango commune oyo ya komela Castel donc eza commune oyo bandal séparé yango bakosinga papa mama difficulté nini yango bo rencontraka na esika eye mai oyo ebandi kan banda bano na ba oyo loba mpona terrasse eza vraiment te toza na terrasse ya malonga te po emema mai terrasse ya malonga eza te po bagrandir biso ta baterrasse ya veni yo bimelano awa kuna nde mozimbe biso oza na problème ya mai makasi kobanda awa ti okoma prison terrasse moko pamba po ememaka mai ti awa bambole nde bomoni donc kobanda awa ti prison ka nini moko terrasse ka moko ka terrasse moko yango nde ememaka mai nyonso ya bato mpango oyo baveni nyonso ozomona soki eza volontaire kosunga biso tous les avenis oyo eza na bamai tous les avenis oyo kobanda oyo ikuna nongokoma pembe na prison problème bamai kaka tala aveni mobimba eza na bamai na bandako moni papa na boyi tata koloba tali kaka babi bazwaka nango bafilme nango basalelaka akoti na ye sikoyo ebandi banda ntango nini bobandi kovivre difficulté ya bamai banda avril to bandai makambo mais liboso baye kokanga nzela le baye kokanga nzela oyo nde tokomi na badega oyo mbula ebetaka nango ebimaka nango mais ces derniers temps bango babandi kaka banzela nde makambo ekoma yo tobenga bango bazotala kaka mai wana soki okoti place wana okokoma ti awa c'est pas bien tovivre na mpasi ya pasi ntina koloba kuti eza bimo momoi deja na kati ya ndako tio bamusi na se aya kolala omoni bino moko ya commentaire video ya lokuta kota baparcelle oyo nyonso komona nga na ekondaction nano epai na biso mpasi ya bo otambola kwa mabanga tous les jours wana bapepaki yango lobi yango eza so bapepaki te moto pompe toswaka chaque 12 000 après 3 jours 12 000 oyo bapepa mai oyo tovanda mwa bien oyo eza mokie oyo baterase eza boucher
ba elekaka na se elekaka lisusu te ka ndenge etelema toza na ba PVC elekisaka bamai masu mbula mais elekaka lisusu eteka se ekangama kala yango kaka naloba yango kaka nazongela nini bosunga biso eraso ya 24 ekende mbangu po biso mpe tovivre. À part difficulté wana nde banda babanda osala banzela mai na barobine bimaka nango kitoko mai ebimaka nango courant mpe eza nango mai ebimaka nango neti ekomaka bato nyonso mona après jour mai ekangami après 2 jours mais mai pende eza nango bien eza problème mai yango bokosenga kaka population osenga kaka autorité ke terase esala mbangu mpo biso mpe evacue mai oyo eza na baparcelle basilisa terase na bango mbangu mpo biso tozwa moya koleka donc so basilisi kaka nzela wana seke bino nde eza bokomi bien okomi na so bien. Ok, merci beaucoup. Mot de la fin nini okoloba wana nde esika mai ebimaka na se ya prince sikoyo mai yango babloka yango elekaka sute na se ya prince tozobaba bofungolaka ta moke mai elekaka te bakanga okabo bakanga okabo moi de la fin na remercie kaka président ndenge apesi autorisation osalaka te banzela oyo tokoma mwa propre mais bato yango atindela biso ndeka papa nalobaki malembe yango basi place na retard moyebisi eleka koselemba mbala moko eza te okiti na bambole soki 7 ti okóma na école technique wana 7h30 bakangi baporte bana baanyokwama. Ok, bino moko bouti olanda mama ndeni akoloba toza na bandal c'est Paris nzela oyo après sa 24 oyo réunir bumbu selemba ungiringiri bandal donc bazoko nyokwa makasi donc tokota na kati ya lopango moko comme échantillon lopango ya mama moko comme échantillon pour na koyebisa bino ke nzela ena etie difficulté ebele na ba famille ebele oyo baza réuni na kati ya commune na kati ya tronçon oyo tala kaka bandal bedi yele molangi oyo aza ya ngiringiri na kati ya nini tomoni na kati ya bumbu tomoni honorable Osé azawana na kati ya bungu forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo balabara toujours qui commence bien finit bien les bonnes choses ne durent pas tozaki lelo na kati ya commune ya Ngiringiri na kati ya Prince 24 oyo réunir 4 communes Selemba ou Bumbu Bandal Ngiringiri tozali na kati ya tronçon oyo nde nini chef de l'état akanisi tronçon oyo memiti na Congo central biso moko bouti olanda ndenge nini touti kosolola na bahabitant mpe babénéficiaire ya don ya chef de l'état oyo ya kotonga nzela eyena kasi bakopesa bapesi badifficulté na bango nzela oyo ezali malamu basepeli nango kasi bato bakotonga ngo na malembe mpe kobanda bandi kotonga nzela oyo etie badifficulté ebele na bafamille mosusu bakomi kodinda bafamille mosusu bino moko bomoni nde touti olakisa bino échantillon ya famille libota moko ndako ekomi lokola liziba lokola fleuve bino moko bomonaki nde nakotaki na kati ya lopangu donc epesi mawa yango bakosenga na chef de l'état bakosenga na bakonzi ya mboka boye bakotala na kote ya ngambo ya bumbu bakoloba ete banda bandi kotonga wana toboli batio mosusu bamai ekomobima na pasi courant côté mosusu ezali te donc bakosenga nzela fulu partout nzela oyo tango bakotonga ngo na malembe tango mbula ekobeta ya makasi ekosala ya érosion eza na bato mosusu bakotikala na balivre parcellaire na maboko kasi lopango esi etiola nango na érosion lopango esi ekenda nango kasi kosomba lopango na Congo eza pasi
eza facile kasi ya kosenga na chef de l'État soki bato ebele badindi bongo na 2028 nani so ako voter bino lisusu yango ba kosenga ete chef de l'État sala suivi ba ministère ministre et infrastructure sala ka suivi kita dans des centres sur terrain tala ka lo lenge nini bato ba ko sara mosala parce que tant ba ko umela nango ba ko nyokola nde population bino mo bomoni nde ni population ko tambola na makolo bana ba ko kende classe retard ba travailleurs ba ko kende retard yebisanga so da ba bandi ko kata o déjà na retard à 5 minutes $5 na une semaine na un mois utika na combien so ki besoin à $100 d'abord bandi ko kata $5 pendant une semaine yebisanga utika na combien yango wana to ko senga na mokonzi mboka ete bota la situation oyo bota la situation ya bana bayo bino ba diaspora bolobela rapé biso bolobela botia makelele botia nini parce que na kati ya commune oyo eza pe na bato msusu pe bazalaka wana pona bino yango ba ko senga na bino ba ko senga na population ba ko senga na ba autorité compétent batonga ba isiko na lombango yango pona ko silisa na pesi le boss Roni Malundama na pesi boss Lai na pesi Matondi na ye na pesi Yannick Malundama mbote na yo na pesi Enjikin Malundama na pesi Elongoni na ye na pesi mama boss Laura Mwantuila na pesi salamu na ye na pesi mama nanga Thérèse Biuma na pesi chéri na ngai Leri na pesi mbote mingi na pesi bana na ngai bonso na pesi bango Matondi le caméraman de luxe Floka na pesi mbote mingi na pesi population mobimba oyo ya tronçon oyo bandima ki ete na sala na kati ya commune na bango na tronçon na bango ezo réunir 4 communes na pesi ba habitant nyonso ya Selemba Ubumbu Makala Ngiringiri na pesi bango mbote na pesi libota nanga mbote pe na pesi kire na ngai ya Sainte Agathe na pesi mbote pe ba nziminyoso ya Sainte Agathe na pesi bango mbote soki mokonzi asongi te tokokutana mokolo mo ekoza ekolanda pe na numero mosusu awa ngai na suki awa pona bino na lelo na pesi bino bye bye okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela